Communiqué nécrologique. Les familles Mukonda et Malumba, Papa Roli Toulenge, directeur technique de la radio-télévision kimbanguiste, ont la profonde douleur d'annoncer à toute la communauté kimbanguiste ainsi qu'aux amis et connaissances les décès inopinés de Papa Georges Mukonda, flûtiste à la paroisse kimbanguiste de Lupin Nangalema et conseiller national du groupe Flûti en RDC. Et chef Nabiso Oyo, Papa Georges Papi Mukonda, kaka parce que yaya na yazali mwasi en Kuvubaka, Mama Gabriel Balonga Diomvila. Ya mwana nzoto ya tata Nabiso Oyo ekota na paroisse te. Oh, pas flûtiste bozawapi. Pas flûtiste bozawapi. C'est papa a formé combien de flûtistes? Dirigeant papi. Attends, si fliki ya mbinza wana pendant combien de temps? Et lelo a koufi. Nous autres ne ekota na paroisse te. Kaka parce que azali leki ya mwasi ya papa Nkuvubaka. Ça c'est quelle église? Bote le sika bozoba na biso bato ezali kosala. Moto a koufi. Nous autres ne ekota na paroisse te. Parce que yaya na ye azalaka na 26. Parce que yé mon côté azalaka na 26, mais parce que yaya na ye ya mwasi azalaka na 26. N'importe quoi dans cette église. Et ba flûtiste ya mbinza boza wapi? Hein? Oyo ba flûtiste ya ndenge nini? Ba flûtiste ya ndenge nini? Nous autres chef na bino ekote na paroisse te parce que yaya na ye azali mwasi en Kuvubaka. C'est ça. Peut-être que ça la biso boye ko na lingomba oyo.